Oui, bonjour, bonjour, bonsoir, bande de Kobi. Quand nous sommes dans le monde, je vous salue, salue, salue. Nalingina sala une petite analyse concernant Makambo Oyoya Amida Chature, moi si à Vital Caméré, par rapport à l'intervention d'ailleurs. Normalement, je ne voulais pas entrer de faire une analyse par rapport il y a Babiloko, il y a procès à 100 jours, il y a Caméré et consorts. Je ne voulais pas vraiment. Parce que ce que c'est comme il y a l'État, et comme il y a l'État, il faut bâtir l'État à l'Andela. Mais quand j'entre dans les YouTube, dans Facebook, il y a des personnes, des Congolais et Congolaises, qui se permettent jusqu'à présent que Amida à se défendre bien vraiment. Amida vraiment à se défendre vraiment bien. Elle a été éloquente, elle s'est défendue. Et là, on est comme ça, Amida Azala Nambongo na ye. Mobali na Azala Nambongo, ye pe asala ka commerce na banda ki nango depuis 20 ans nenge alobi. Et puis des deux mariage, mutoki kozwa $800,000 na ba fête ya mariage. Ba commentaire wana vraiment ça me saoule. So na et puis ba tango ba congolais bazo koma pe na lingala, ezate ko ba étranger. De toute façon, ba Congolais, baza pe koko malingala. Et botika yi sali nini. Et zambongo na ye asala ka ba commerce na ye lobby asala ka commerce na banda ki ambaza na 20 ans. Donc les raza ki pa jibe peranda banda côté kana petit soki madesu, soki mungu ba bando te kana kwena elite. Et abande côté kana ye bo lobby na ye abande côté ka bombe sali nini. Et puis ba cadeau wana ya 800,000 wana eza ba niveau ba cadeau mariage ezalaka niveau par niveau. Avant, on a continué à commenter, on a tiré une partie mouké. Oyo, boyoka, bongo, on va continuer. Il veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Si celui qui veut être riche, il fait des affaires. Voilà, si tu veux être riche, il faut faire les affaires. Si tu vois quelqu'un qui fait la politique et puis il s'enrichit, donc c'est un voleur. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est un voleur. Donc, ezo salanda pasi na kangi motema et puis ça me saoule que na lobina ya la petite vidéo oyo. Je ne suis pas contre la femme là, Amida, na mona ke kana télévision lokola batunyo so. Donc je ne peux jamais être jalouse d'elle parce que je ne la connais pas. Ce qui m'intéresse dans tout ça parce que c'est l'argent des contribuables des Congolais qui ont été volés. C'est pourquoi je suis en train d'intervenir maintenant. Sinon, rien à faire, rien à foutre avec elle. Voilà. Bah, commentaire, à se défendre bien. À se défendre bien vraiment. Et puis, ils ont niveau na ye, bah, cadeau, ils ont niveau 800,000 dollars, c'est pas grave pour un bateau bazana niveau. To boy te bazana niveau, hein, bazana niveau nenge bolobi. Mais de toutes les façons, au moins niveau bango bazana oza ya politique na otiko yo ki sabi no voice moko a. Ce que ça politicien okoki ko sala commerce te. Ce que ça la politique okoki ko s'enrichir te. Et ko bibaka ke ozo iba parce que normalement un politicien c'est quelqu'un qui se met au service du peuple. Au service, il y a peuple na bango. Un politicien, c'est une personne qui se met au service de la population. Donc, il ne peut jamais être riche. À cause de la richeté. À cause de ma camarade de la richeté. Voilà, et commis aux autres Kamboka. Voilà. Donc, Amida Lobi va payer 800,000. Si vous regardez bien, avec les yeux, pensez à bateau, analyste, bateau, ko regarder pour na bien. Avant il y a ko sala nano ki fanatisme to tia nano Congo liboso na biso et puis total ba pour na ba compte ya ba dire ya mwana mwasi wana mwasi ya kamera. Voilà. Alobi donc ce que tali bien ye penza ko baka mobali nena kolusu. Soki penza botali bien Amida mutoye ko baka siko kamere na kulusu na ekulusu penza baki penza na ekulusu na maloba na epo wana soki ba juge penza ya Congo ba sala ka bi ba sambisa ka bien ye penza kangisi mobali na ye.
donc et la qui se corruption à part nano wana détournement wana intelligent wana to bakisi siko na corruption donc bato ba pesi ba mbongo wana ba ye ko corrompre sous caméra donc likolo il y a biloko bazo accuser il y a détournement intelligent abakisi moi sinesco ko bakisi sous corruption il y a 800 millions na 4 jeep ba pesi bango. Parce que Kamer Aza n'importe qui te. L'air bango basali mariage, Kamer Aza déjà directeur de cabinet, ya président. Alobi na février. Le 14, le 15, le 16. Ce qui peut les cas si c'est que le bana kota qui na YouTube na tala mariage na bangoana. Il y avait beaucoup des étrangers plus que les Congolais. Ezaki kana ba indien côté na ya uta kuna ya midango, ezaki na ba indien, ezaki na ba pakistanais, ezalaki na ba libanais, batu ya bongo baka batu ya bikolo wana. Nde bazaki ebele par rapport na ba congolais na kati ya fetu wana. Donc si on regarde bien c'est que batu wana nde ba pesaki bango mbongo wana. Oh batu wana basala ka commerce na Congo. Mobali ya Amida azali directeur de cabinet ya président. Donc courrier il y a président ce qui est yé et quoi ya kana maboko na yé. Alors batu wana ba commerçant wana ba pakistanais ba indien wana ba yaki na mariage ba yebaki bien que Amida azali mwasi ya Kamere na Amida babalani Kamere azali directeur de cabinet ya président de la République. Donc ce qui va payer cadeau au moni cadeau pour il y a le bi bazoki 800 000. Oui, presque 1 million. Presque plus de 800 000 dollars, plus de 30 000 euros. Obike, na tu komona mwana basi ya modele wana te donc abaki mobali nene kulusu ye moko. Ki elokate yango bozolo bana comprendre ce qui boye ba ko sala penza ba analyse na mitu na bino, boye ba penza ko réfléchir bato bazolo bake et c'est bien défendu. Abaki penza caméra na kulusu abaki se lié penza corruption. Oh, yango penza condamnable. Babalani Kamera Azaki simple citoyen te. Azalaki membre de parti politique te. Kamera Azalaki déjà directeur de cabinet en février 2019. Kamera il était déjà directeur de cabinet. Ba étranger moko basala ka ba commerce na bango na Congo. Ba wole la ka ba marché ya Congo. Ba yesi ko na fête na mariage. Na limite ke mutoki ko tia na kati enveloppe 30 000 dollars to 50 000 dollars sans que akoma kombo na ye. Sans que akoma place elo kwa salaka. Donc, batouana ba yeba ki o yaza directeur de cabinet. Pour na kokuta na président, to leka parier. Pour continuer la président lettre n'importe quelle note et koko yande na maboko na ye. Donc aza au sommet. Alors on a fait na ye pour na ko corrompre ba yaki na ba cadeau na bango. A komi na atie 20 000 dollars na ye. Comme on est ce qui Hamed ce qui nani atie 20 000 dollars na ye naza pakistanais naza na supermarché 4 atie na 4. Donc c'est pour se faire protéger. Parce que bakado ya bongo normalement na niveau ya bango ya somo baza na ngo bakoki kozwa ngo te. Bakoki kozwa bakado wana te. Et koki pe ko sale mabongo te. Attention qui bazwa ki ngo il ne fallait même pas que cette femme là a raconté devant les juges, a raconté histoire wana. Il ne fallait même pas. Ndenge ka limwisi collaboratrice na ye, il fallait alobaka je ne connais rien, c'est mon argent, na steka kama mikate to biloko ni na ye alobaki commerce salaka. Ke kolobake yaki na fête ya mariage. Mariage yango basala ki baza déjà na kati ya pouvoir. Baza déjà ba directeur ya cabinet ya président. Donc baza na sommet. Donc automatiquement ba commerçant wana po exemple tout simple té. Alobi kutu a épargner ba juge ko loba ba bijou o azui. C'est di corruption. Babenga ngo kombo mususu te. Donc mutu penza ye na 50 000 na ye apesi mutu lokola papa wana bazala ki ne wana o complice na bango o ba pesa ki marché wana marché pena no pesa milité. Donc après mariage na bango nde ba pesa ki sami marché. O ebite ce qui sami atia ki 300 000 na enveloppe. Dossier n'engage pas bino po na enveloppe ba komakate komi kombo komi moi adolescence na yo. C'est pourquoi dans des pays développés auto vandi bandi marabilo ko wana te.
bandimaka biloko wana te. Alors, bakomeli batie na enveloppe bapesi ye. Bana ya Jamal bazwi na ba mituka ya sika bapesi. Bapesa ki yango po aza amida te mwasi ya jibe par exemple. Bapesa ki yango po aza amida te femme commerçante. Bapesa ki yango parce que Kamere aza directeur ya cabinet ya président. Bango bayaki na Congo koluka mbongo. Baza na besoin ya ba signature ya bakonzi wana. Eza corruption pire et simple. Pire, c'est simple à voir. Eza corruption pure. Na habite soki bango le baza kosamba baza na bato bazo conseiller bango. Baza na bato bazo conseiller bango te. Et puis na mona ki soki avocat ya mobile na linga ki intervenir, non laisse je vais parler. Donc à quel point côté sous caméra na ekulu sous pesa donc abaki c'est lié corruption. Donc Jamal na fait toi na pesa ki ata 300 000 ata 400 000 pour ba pesa ba céder marché wana. Pour yango salami na février. Mariage na bango salami na février, ba ko pesa Jamal marché na début mars 2019. Des caméras autorisé ba pesa 57 millions. Donc ba profiter ki na mariage wana ndenge ba libanais na ba pakistanais na ba indien ba yebi ke ba konzi ya Congo baza zéro nul, baza corruptive. Alors ils ont dit nous on va saisir cette occasion. Toko saisir cette occasion, on va faire des cadeaux. Bazu na ba mituka ba pesi bango, bazu biloko nyonso ba pesi bango. Po banda ko soutenir bango ko pesa bango ba marché oyo ba congolais ba koki ko sala. Misala ba congolais le peuple d'abord. Ya IDPS ba okai ko sala. Slogan ya IDPS le peuple d'abord, misala ba peuple d'abord ba nge ba sala. Nde Kamere akabeli siko ba beau frère na ye, ba indien, ba pakistanais, ba libanais. Parce que ba yaki na ba cadeau na fête ya mariage. Bandeko elo wana ba benga kango corruption parce que na niveau ya Kamere mutu oyo azali commerçant aye ko pesa o cadeau ya modèle wana ya ba 500 000 ba 800 000 ba ebi ma 800 000 ti eko ka 800 000 $. C'est que ba tu ebele ba somba ki morale ya détrait à cabinet ba somba ki bango morale ba somba ki bango le mot mususu ya kolobeza te ba somba ki bango. Et puis, je vous épargne même les valeurs des bijoux qu'on m'a donné. Donc, Basomba ki Congo. Na obete la bino histoire moko, hein. Na ingena obete la bino histoire moko. Histoire moko ele kanaki en Allemagne en 2012, je crois. En 2012, parce que président en Allemagne, président moko Wolf. Son nom c'est Wolf, n'a pas ça prénom na ye. Histoire moi si la caméra raconté et les kanaki exactement bongo en Allemagne. En 2012 parce que président normalement il y a beaucoup Allemagne ba votakaye na parlement. Chancelier nde ba votaka parti politique ba voter parti wana ce que bimisi mutuna bango ou ya cause la chancelier. Donc c'est la chancelière ou la chancelière de la République nde agiraka tout ce qui est politique. Président Yamboko azali représentant, donc représentatif. Un président, pardon, vous l'imbissanga. Azali président représentatif, donc il représente les pays. Ce qui, ma manifestation, moko oyo eza politique te. Par exemple, na Dubaï, bazo fêter, bazo fêter, par exemple, na bango anniversaire ya union na bango wana, ya union na bango wana, ya Arabie Saoudite wana, bazo fêter. Alors, bah invité Allemagne. Comme ils ont politique, Madame la chancelière, ton chancelier, un peu quoi kokende te, muta okende zali président. Donc président zalakaka représentatif. Ils partent quelque part pour représenter les pays. Donc tout ce qui n'est pas politique à Kendaka, net anniversaire. Ceux qui vont inviter Allemagne l'anniversaire, il y a reine d'Angleterre, par exemple que tu as bien en Boana. Ça va inviter Allemagne. Invité Allemagne na anniversaire et à Reine Angleterre. Président de Akokende. Parce qu'ils ont politique. Babilo kwa bongo. Maintenant en 2012, histoire moko les gars qui lokola exactement oyo amida outi ko raconter biso et pour la mobile name. To ba vota président awa président
Wolf, quand on est Wolf, à l'équipe président représentatif, il y a Allemagne. Donc, le président, il y a invitation aux politique. Alors, les va voter à l'équipe président. Les à l'équipe président, alors, camarade Naye, à Salisi fête, quand l'équipe président et Allemagne a organisé fête. Le gouvernement a organisé les grandes fêtes. Organisé fête. Camarade Naye, aza banquier, aza na banque Naye privé, camarade Newana. Banda, banda, bomwana, batanga ensemble et tout et tout. Son ami là, a lié cadeau, ya ndaku. Asombeli ndaku na village na bango donc ba maison de campagne. Asombeli Monsieur Wolf maison de campagne. Ayeli yango cadeau. Donc clé à main tout. Après si président. Après si président ba komi na ndako na mwasi na yeba fongoli ba enveloppe ka ndenge zalaka ndenge amida ba deko raconter biso ba moni oh camarade nanga banquier wana camarade nanga après si biso cadeau. Cadeau ya nini cadeau ya ndako. Maison ya campagne et puis akeko tongisa ndako yango asombi ndako yango atongisi ndako yango na village ya Monsieur Wolf na Linda Jackson kaka à côté na biso akepesi ndako na village na bango natal ya seli ndako ya vacances ndako wana maison ya campagne ndako wana eza na valeur ezaki na valeur ya $500,000 et comme écoute oui ça ya Amida Chaturte €500,000 après si ndako ya valeur ya €500,000 eza na nyonso campagne quand ndenge muto akembaki ndaka le week-end. Alors bato baye bakite et sili bazui ndako na bango ba sepeli ba continuer vie. 3 mois après comme au Kelesco vacances kuna mwasi na ye omona kaka na week-end akumbi bana ti bakekuna ba paparazzi ba komi mona ndako kitoko boye na ba makamno na ba piscine na ba nini na village mais ba mona mwasi ya président kuna kideka ba paparazzi apoto ka bazalaka papa baye ko tiana ba jono tomoni ba asombi ndako boye na boye président asombi ndako ka kokota na pouvoir mbongo wane uchu wapi boye bika na poto ndenge ezalaka. Alors moi cinéma ba kangaki ba photo ba tiaki ba photo na ba journal ayesi ko se défendre na média asali exactement oyo Amida asali Kamer exactement moi suana je crois comme Nida ce qui Nidia elle a fait exactement ce que Amida asali de moi suana salaka président na biso Wolf président ya Allemagne akeko sa interview na lobi non ndako wana ezali camarade ya mobali na ngande apesa ki cadeau jour à l'air à l'équipe président ya Allemagne na ebisi bino bandeko nanga président wana ti alongwa asala 6 mois na pouvoir ti ba allemand batomboka baramasaki ba lokoti ba signature il faut abima soki muto apesi yo déjà cadeau ya 500,000 apesa ki yo yango te place ozo sala place mosusu lero komi président ya mboko azwi cadeau ya $500,000 apesi yo €500,000. C'est-à-dire, muto a sali au cadeau de corruption. Parce que muto a appelé au cadeau à 500,000. Cadeau à ndako à €500,000. Ce qui a un document au signé, est-ce que koboya? Et ça, le coup là, à corrompre déjà yo avant. Et ça, corruption. Bateau va faire en Allemagne, bah, l'histoire en 2012. Ce monsieur, il a lité dans le modèle nyonso. Non, exact cadeau na oki kozong sango habité kozong se sous-souté yende fo abima alongwa parce que ça le kola ateki Allemagne mobimba mutuana asombi déjà moral na yo mutuana asombi déjà ça le kola asombi nenge yoza chef ya Allemagne dès que automatiquement asombi déjà Allemagne mobimba parce que mutu abongo apesi déjà cadeau à 500,000 ba cadeau ko jano oza commerçant osala kano commerçant ne soki Amida za la casa na kamerte azaka ye moko asese fête na anniversaire muto ayelié ba yelié ba cadeau na ba 800,000 c'est normal et ko déranger mutu moko ti parce que e oza ko influencer loko moko na mboka ti mais mutu o aza na ba position moko boye na mboka eza na ba biloko mutu ya ko ki ko sala te bande ko na ngai ba congolais bato bafanda en Allemagne bayibi histoire na zo betebele kama kina 2012 président wana ya Allemagne Wolf balongola ye to zonga na ba vote
6 mois après balongola ye juste pour ami na ye kuto aza ndenge ya bato ba commerce ba indiete ami na ye d'enfance abimisa na ba photo ala kisa ndenge bakendaka ba vacances et tout avant azala président ndenge bakendaka ba vacances na ba famille na bango ndenge ba donc be camarade ne penza bakendaka ko beta ba golf ba voyage ka bakendaka ala kisa ba photo wana nyoso le kana ba télévision ba alma ba lobi muto apesi déjà ndako ya 500,000 euros. Donc ata ye na document nini oko signé. Pourquoi? Parce que asombi moral na yo. Et ce qui yo signé parce que mboko ya appartenir na yo te. Eza mboka ya biso ba citoyen. Donc signature na yo wana ekubanda kaka ko engager biso. Donc eza lokwa mutu wana asombi na biso na yo. Parce que nyoso yo ko signé, faveur nyoso yo ko pesa et cause la désavantage ya biso ba allemand. Au moment où mutuana camarade ne wana azala ki étranger te, c'est un allemand. Abimisi na ba photo ya bango ndenge bazaki ba ami avant que azala président. Mais bande konanga esimba kite parce que ça na niveau moko ya politique mutu akomaka oyo okomi na signature oyo ezali ko engager tout un pays ezala biloko msopi ko sala lisusu te. Neti ba cadeau wana. Bande konanga Wolf wana botu na bato bavandaka na Allemagne na Bundes. Bato bavandaka na Bundes République oyo. Ba yebi histoire wana. Vous faites à Kem à Sala Nyoso, il cherchait à se défendre. Asa eloquent quand ndenge ya kamera. Alobi la kisi na ba photo ndenge ba kenda ba vacances na muto na ba yeba na kalobi mais kala nyoso apesa kayo ndako ya 500,000 euros te. Aye ko peso lero comme président na mboka na biso. On n'accepte pas. Donc eza lokola sombi morale na yo. Ce qui a sombi morale no, ce qui yo signé eloko. Comme tu n'appartiens plus à toi, tu as accepté de travailler pour la République. Donc oza mungamba na biso. Ce qui yo signé eloko ko banda ko engager biso ba peuple. Alors yo na camarade no boke nano bosano ki camaraderie président na biso ndeto boyi parce que za ba risque ya ba signature moko o biso toko o ekoza désavantage ya peuple bande konanga président wana Wolf balongola ye pona buzoba ya mwasi na ye mwasi na yaki ko raconter eloko ango parce que bazaki pena eloko muso boki ko raconter te bazaki na histoire muso boki ko lobate parce que awa na Allemagne soko za président oza ata député ba yebi kombi oza nango na compte ba compte bancaire ezate ya baje okendaka na bambongo na maboko ndenge ya amida abande komema te il faut ba yeba mbongo wana euti wapi eza de banque à banque de compte à banque à compte à banque ce qui ba monika moi 10 000 moko na compte na on t'invite directement okende ko expliquer amo ba mona ka muto akomi na ndako ya 500,000 o ba pesa ki e cadeau ya fête ya ale komi président ba longola eki président na mboko ya Allemagne c'était en 2012. Il y a 8 ans. Maintenant, on a zongé pas ya Amida. Donc, cadeau na ba indio na ba pesa ki ezala ki ko somba moral ya Vital Kamerhe. Ezala ki ko somba Congo to lobaka. Parce que muto si apesi au cadeau, ba pesi ba cadeau au totalisant sali ba 800,000 $, presque 1 million. Alors bi a épargné pour tout ba biso na ba juge a épargné bango ba prix ya ba bijoux o azwaki. Bande konanga ils ont déjà côté Kambo. Donc, et puis si bango déjà ba commis la culpabilité devant Batouana. Et c'est pourquoi je comprends maintenant pourquoi Kamerhe a signé qui document wana andima ki Mutwana a qui ne va pas ça bon. Au lieu ça par tranche nenge ancien ministre abandé ko préparer encore qui va ko futa par tranche pendant 3 tranches. Azaki obligé à payer ça bon au nyoso mbala moko. Muto pesi bino 1 million na fête à mariage. Batona ba pesi bino presque 1 million. Bana na ba pesi yo ba mituka. Bana ya Jamal ba pesi na ba mituka ba jeep nyoso na nzoka nde bana Jamal ba pesa kiango parce que ba yeba ki dossier na bango za na présidence. Ba yeba ki dossier na bango za li na mboka. Il faut ba signer yango. Alors ba utiliser ki occasion, ils ont profité de cette occasion pour ponako ko balobaka ko kanga Kamerhe munoko pakola Kamerhe mafuta na munoko. Pour a résister. Et c'est pourquoi, au monique, témoignage à moi, on a vu nous se défendre qui bien. Moi, j'ai eu des chairs de poule quand elle parlait. Moi, j'ai dit, waouh! Et c'est que Mboke qui déjà. Pour bateau, déjà, à 800,000. Presque 1 million. Ba prix que tu as bijoux au épargné, bijoux parce que tu as craqué dans tes gens, tu as l'eau, tu as koufa. T'es que ba somba qui déjà mbongo, donc comment qui marché dans ce cas, il fallait qu'il paye ça bango kaka.
Parce que c'est lui qui est là, yende azali moteur ya bureau ya président. Biloko nyoso, ba lettre se ou taliban de quoi ya kande na maboko ne avec côté pas président. Et puis à tout moment il peut aller chez le président et puis à nini, à convaincre yé parce que yé azana une expérience. Président ya mo walo ba ki azana une expérience ya politique te à quoi prendre ngo wana. Kasi ba caméra to bande quoi prendre yé. Talas comment ka ba prendre yé. Donc il y a un président peut se confiance c'est pas caméra. Président il va dire que caméra va si ba sombier na fête ya mariage. Basi ba kanga pakoli mafuta na munoko. Basi ba pesi mwasi ne mbongo. Encore biso basi ndenge to lingambo ko maka papa omoni batu wana bakosala musala bien. Yesi ko lera okoma na bureau akepa ya Tshisekedi. Chilombo pe alobaki azane na experience te. Yango atiaki kamera pembeni na ye. Kamera sikoyo basi ba sombier epa ba indie na ba libanais. Moi si ayebisi na ndako na chambre lera ke na bureau yepe akiko yebisa président on a signé ça il y a ça regarde-moi seulement moi je connais la politique c'est moi qui ai mis Kabila à 2006 au pouvoir donc regarde-moi abado pe se confiance na maluba wana po ayebi ke kamera mutatia Kabila na pouvoir na 2006 Kabila akokaki ko gagner nini wana te ye mutasala ki ba propagande ya Kabila. Alors, confiance wana aza pacificateur, aza mayele. Or, Nzokande asi